Voilà, merci beaucoup Bana Congo, merci Bandeko tout, Bozolanda biso partout à travers le monde. Je pense que Bobenga Nga est belé, vraiment Bobenga Nga est belé. Bolobino, Ken Sitchakapashi akenda wapi, Sitchakapashi tomona kiye na Lubumbashi, ndenga tiaki bana ya équipe nationale mal à l'aise. En tout cas, na sepelaka na Sitchakapashi po aza vraiment soda. Et tobenga ke vraiment général et tumba de la presse approuva biso parce que soko tali répétition ya héritier ba activité héritier ba petit wana ya minoko wana mutasuk sarabango makele les alaka toujours Sitchakapashi. Toloba lelo to sola héritier za na Angola Sitcha lobaki ya bandolanda ba musiciens partout. Fallait habiter na Sénégal, Tomeko Sola, Toye Basin Tchakapashi, absence naye, pourquoi il est là nous Alandi ba musicien on a été. Sintchakapashi. Bonjour. Bonjour Ken Piana, bonne santé. Ouais, nga pepele bonio. Oui, bien, sauf que na kata eno ma émission, mais le roi na sali ndaku na sika, na komi patron, na komi chef ten, donc na komi ndo mona ba Chabani record, ndo mona bino na ba site, ko bino pe bo roi ba molat. Bino sko ya ba internet, nga sko pe na komi na domaine na bino. Donc ici tu as tolo bandengo zaboye, au créer site na yo moko pop. Ouais, na créer site na za su mungamba te. Ndeza yake fona bele la boss na ngai. Moni la plupart pe ba na ba poto ba na ba boss te. Mais pour nos secret bango to chara ke boss nanga kingandi mais en réalité ba boss makas na énergie ko kende ko bundaka mais le quoi to linga ino lo kwango yango moni ke soto se donaki et tout mais siko nga pe na mi boss pour na mi na engager déjà na ba msala. Betelanga na kombo site déjà nga moko sabona rapona bi batoto ba Holanda biso ba ko sabona betelanga vraiment na sabona déjà libela en tout cas bande ko nyoso ba Holanda biso Sir Pauline Lumumba Vejimi Bela ou Vieux Louison Mbata Adel Diogo Bagou Danger en tout cas to s'abonner biso nyoso tout massivement zela to s'abonner biso nyoso tout massivement na Kapash Airbag TV donc yango yo en tout cas félicitations nga na s'abonner na ngambala moko zela pardon na s'abonner bon moni ndenge komi noir donc rouge ane komi noir donc na senga batutu ba Holanda biso ba komi sa rouge ana noir kaka en tout cas félicitations hein? Ouais merci siko ngandem na ça ba réunion ya ba patron ba site notre bino ba Frank Stemai biso so ba lende le biso so ba patron ba site siko to photo landela ba mambo belé na motel internet wana siko Sintchakapashi lo koni ne salo lo ngwa klebo et là resali na longa club wa ba mo ba négligence miki amoni soki o lo bana muntu oyo oyebi ke azana na niveau non vraiment te mais anga commission net ko mili nzanza et ça la bien te comment na ba dimension mo so na lo ba mo na normal or que nga na za au desi ba mambo ba site na sala Chabani kuta boya président Chabani a mona nga mystique bata ko ba lubara ba sidika même mais tellement que na linga mo sala yo yebi mais on se retrouve travailler na ba leki il faut moi respect et puis chef nanga wana liboso azaki na bien mais moi ba na technique moi ba laisser aller comme moi mke mon nkena ba était la fan là non club wato ka kezaka ya César de la nation azarane anonyme à mon on a raté jusqu'à là pe na bien mais na bien na combo na voix et Kalaming teton kanga page de Irsila et détecter penalty na moi les pignons de to détecter penalty na combo na place azana mamnyonso
Donc bon travail na patron moko donc identité mon raté un fantôme mais azara bien asola nanga bien tinde na on kende donc na kebo za on passe pona e ponga so bozangi ya mawa ya rapena passe ko zanga ya pena trouble ya ngomoni ke akoka ki ngo te akangi kutu site donc ya monel so akangi site c'est que a bloqué ma nanga tout OK ils a vraiment donc début à commencement quoi. Est-ce que si tu n'as pas au perdre tes beaucoup na Cléboa on se retrouver au Sombi Bakar si tu n'as pas au émerger na vie na Sombi Bakar na Cléboa te rectification na Sombi Bakar na Lisanga bana Congo des places na Mambakar ils na Lisanga bana Congo kuna kutu bazana chance que na car nanga et puis faciliter na ba reportage na tombaraté et za lo sanga solo Congo e bomonte ke osili te biso to alo ba PM to alo ba ya mamile la do ata RTNC le auto longo na biso to zalaka nde to za poto yebi ngana yebi 4 quoi ya TV et puis na monde internet na vandi pena na bato ba yebi internet na koma na holeka na bato ba la kisanga ma internet donc ngara mystique balobe Cynthia pose la kanda mukuse okoko gérer batus tena koka na na bon na diana Gérard na parler na ba petit nanga et puis na ba moninga na Gérard bato belé ata na Congo web na ba base nanga déjà ponga na structure déjà na Congo web na monteur nanga na caméraman na Gérard bato belé na ba bato nanga ba sala ba reportage uniquement pour la sonance on na futara msuna ba Congo web ngamde na kendara na za ba caché na ba signature ma belé donc na ça na patron mais dans l'ombre. Voilà, merci. Félicitations Nayo Cynthia Kapashi. En tout cas, biso to tia na biso ka poa. To senga vraiment ba abonné na biso tout. Tozo koma kombo site no déjà wana. Ndenge bo mo nango wana ko type vérifier. Cliquez car tu as besoin ba abonné. Mais ça peut facilité Cynthia. Ça peut facilité kofungola pe site. Osoma atozo bank sape baninga. La banque sina yo de akan piana pour dire bon ningani pour faut dire qui me pas comme lenga na tongo on dirait pas ningani alain de l'épée yo taba déjà donc to kufi. Pour to ebio déjà na musalo binga na ebi TV le roi yo moni biso to ebi keso ki ezaka te ko yamba mutu. Ndeza ilema za loko au film kara prince kitambo oloba. Ezelema on a peine à wenze. Voilà, on a ba tactiquement to misate on eza ezara to musique gauche bombi droite. Ba o CP la pena na site na ngai pena wana ezara moi mutu moi tumbolinga nga madame na fandisco na pistonesco moi petit na nga po bana pe bana bazali pena bana pena ba barbara ba ndo mona bon po moko déjà na tindiki ya uti Moscou fi mo sa na nga uti Moscou afna ba gu o pena bana kin balinga ma ba metio la Cynthia Kapashi ba site za la facilité pour na bino ba site mona Karine Mokonzi afongola plus de 3 fois donc ba site ya ye moko boye etika landa mate ba abonné batikala ko matate ye moko azwa abomango afongola pena ba site plus de 3 fois aza pena ba matériel na ezalaka na ndako etulaka wana akenda na ye ko dembele pas tressé est-ce que Cynthia lobito ko mona te osundoli susu makambo zolo ba oke na yo ko lukamsa place msufu te ba comparaison na des autres pesa on ezangate ponga na likolo makasi ba ba comparaison wana moni na zape na salina bato ba ebi ba internet surtout de la nation ebi pena tactique ngo magaza ki pe vie ba bato ngana sola bien te na ba lo pena sala pena ke na tindi ka on le sus pona mona ba betenga lo mo a partir à poto lo mo ezai pena oye azo négliger ba misala comme moi fier azo voyager sans koloba mo ngana voyager na makasi nanga donc ba 300 ba 200 ba 500 mois mi kem ke tozo on na site ezara pona biso ta yaro wa boss de la minute op ne ezara ke ken pesa no 600 mois on pesa facilement pour éviter déjà ça va déjà est-ce que elengi nango yango wana po bango na bazo bala ba nyo ko la rapena bato faut ça télé réalité faut tourner boye entre ta yo mozo zo pena est-ce qu'on nga tellement na timbela est-ce que ba bilo na bitenga mona mi pesa non ken randeni on a fandela yo na mais pour ba nsuba esinga o monte ba ken babanda mais o mona te mabino bo wa ba Congo voilà bo gérera parce qu'on ba monto bino bo zuzu na ba 2 ans o so ngai pena do ba se sentir voilà merci Cynthia Kapashi balobi toza toujours sima ya masolo oyo po
air mode oh bagi eza neti ba bagi héritier ko sa ba tuté o pena tala yango ba combien 13e degré ya solo pena yango pena 13e eza te que héritier azo faire paniquer bato ya héritier de linzanza donc to so continuer merci ntia to mona ki on a Lubumbashi héritier mingi yake non na azala te mo ba aza master nanga raté na bémission na yo héritier dans olinga yeb na makasi te aza master nanga ba coup de chapeau ndenga beti na ngola na mona leki nango pe plein mais fali ndatomboli siko drapeau Congo na niveau Sénégal donc eza na ka makambo to mona époque nda prouver ba na équipe nationale na Lubumbashi ezalaka bakanda ou bien ezali bakanda lokwa na kende na fali esala lokwa nde mo ngana ngana la kisaba tuke fali ezaka fali te mto artiste héritier par artiste na keno na bango na keno na héritier na tano so ba retomber ezala monitor na kende na goga le roi ya mokonzi ya structure finga bato bazara plus na ye ya tinda ba onte mais bon ba s'accrocher na moni basala ba blo mo ezala te et moni ke tout ronde ba ke bango moko bato misu baketo moni ke ça va pena donc kimia pena na Angola soki continue ka bon ça va mais le quoi ba ça un mois pena Rolanda ezala ka quelque sorte pour na ko internier ba biloba ezai pe bato ba pe maté ko finga ko sala sondeni sala pena bien akende et puis na la sagoga ke partout ezaka pour na falite na Rolanda pe héritier déplique bablo mo bon ezai pena bataille voilà balobi boss de boss Junior Mawete boss de boss patron numéro 1 il y a ba patron tout il y a ba boss tout na Angola te Junior Mawete patron mutatinde la ngambongo par jour 3 agences koto ba bité to limite à 5000 koto pe aye susu awa pe 5000 donc mon apena kangisi 3 agences mbala en tout cas boss Junior Mawete kolombongo azolia mbongo na ye mais to qu'il paraît Karina Hollande héritier mardi moi te ke yo pe ba guerre ngo pour la tour tenga no pola tenga na ya mutu déjà nga kuna mema moni bat ba mema ba porter parole bat ba mema bat nga na mesko irsi la petite nanga petite sœur nanga non ezala to ebi ce qu'on raffine pas que ya ke faire report beta na Kenya et que même ba lo belango trotter on dirait nga skonde pena nga de chokara po yepa ke alandi me nga de comme le quoi tenga mutu osana nga bataille na mambo azate yango moni ke na sali no site nanga po ba revenir nyonso mambo tout ezano yanga nga mo pena na lopesa mitundo no ken opesa mitindo nga mo pena na koti mambo ba comparaison mususu to tikela ba faux compte na batapoto ba sala biso to ko sala mutu mo nga so no lo batko mo na ka vanta na sala na vanta ko na ebi na savoir na yebi ken nga so na mambo olanda nga na ba sponsor musu ba mona na rate na ba changa ba poa na mutu na vandi yo ebi bena na vandeli pena TV do so na kokite na obenga na PM ndeni ko kisela ngata mo lo mo bo sala bo nga mo na musala donc na okyo sala conquérance na mutu teso ndeni oyo azati totika mambo na ba conférence wana ya na sens te ngana okina ndenge na la preuve ne ke ngana landaki mais yo so ngo landola na orchestre na bino moko mais ngaso na landa na Holanda fa na Holanda wera na donc ngana na ka likolo to bulaya na tindenge ke chatikiye msusu ndeko na biso akekenya wana Kenya tokenda sans visa no ya sans visa bongo alandi na place à sans visa na te pon te Kenya on dirait ça na visa mais sur ba beta kango wana na aéroport mais fala ki alanda na attendre ba biso bongo afuta billet comment dende on dirait na moni moi concert mo to sala na moni pena ke retour à Libange ya quitté na comprendre pena ke on dirait lo laka na nga pas vieux na nga pena et komi pena po bloquer ba porte te kuna e ko bloquer yango moko po moni mutu mususu okasa lo kwa ba beto maboko ok ba lo nga ba boma ba bloquer ndule ba kenda na vitesse te biso to fana nga na yebi ba artiste ken nga na yebi ba artiste yo po yebi artiste na ba polémique no wa ba ngam to la tsara mission zate na yebi pena ke mo grand mo pas fo fa ne boy po zane bien wera fo ke ne boy po zane bien papa chéri fo zane boy po zane bien sege fo zane bo ba tu so mo na ba chama ke lo mo ko ku mis artiste mo ne wa yo e maman des ala o ka sel ko artiste ko mis ko su kanda ba blo on sko vraiment photo bani ha on pisco ba capage air TV air back TV li su boy donc mambo comme su mystique su olega
Voilà, merci. Balobi Kapash Airbag. Et il est déjà. Donc, c'est moi qui t'ai danger. Chef Ten a TV, il est déjà. Moi, moi, à Salaba, contrat, il y a minene. Viens à Gauthier mascotte, yo yebi, Sœur Pauline Lumumba, viens Gauthier Zanae. La Sœur Pauline Lumumba, viens Gauthier mascotte, ingénieur de banque. Il y a le roi Willy Mouchen. Tellement bazala bien fort, mon ba fi ba roma pour s'accaparer na bango sko biso to yebi bango ba 20 ans kala. Voilà. To tike la bango sko batasika, to ngasko répéter ba comboter pour un respect. Sintia Kapashi, na okagi pe réunion mo Salemain à partir de Lubumbashi de Bozalaki, wata fandi saki yo afandi Jaël, Bozalaki réconciliation. Toki na ba source d'information bokani ke non ba guerre bo bando sale bando ezala ya babez. Mais quand expliquer biso na po a weze mission polele. Tes émissions polele ils ont bien mais yo ebika yo aux rapper via la fille autant comme on a sauté à comboter parce que notre que ces émissions mo ça le quoi dans l'obéli sous mamnae or qu'ils allaient bonté ils allaient ils comme moi les fanto nangi sou ko répéter pour les cahiers déjà to soleil auto ko kai ko soleil za batu so babaki bazaki baye abalobi ba kepe pa nanga sidaf balobi ba maman bongo mais ngapena ken on fande na vandibo non kolimbi sa peneza nde bango nde fo basenga pardon po bango nde ba blessanga bango nde basalanga mabe ya koleka au monde et monanga na ko senga mutu pardon et puis fille mo wa lobarat kenga pena eza ye pena na manikie donc jamais ce que to komi kone comme que de la délégation ba ya o to sangana to lobana to famille ba yombo ya bongo ba poison o kasalo ko ba o ya boye ba o sepano ok to sepano landi wata ok o coincé kuna zati on comprend que nazaye pena trop prudent jour on a boyaki baninga quand même ba convaincre Ursula mais en tout cas nga mode ana boyaki donc réunion nga sa mayo boyaki raconte goga kututi azar akipa raconte maman bonati pour yepe ba conseiller nga maman pa na ke yepe na cause na tonga ke pa fali yepe a affecté ke mais yeto sola ene entre biso moninga na radea world de so nga na kamo so na yemoko on comprend les autres que na kende so ya pa kalobela nga bote siko na mitunaka Cynthia bana ana sikoyo baluka nini pa fali pona boîte tozalaka ngai yo Pacho Adams Afilora ezalana na nesusu baniataka akomba fali ono boss life ken piana alobaka fali alekio nga nazongisa héritier na nzela na bifali alekio donc bano moni siko yo kutu nde oza opesi sous réponse ya mambo ebele omoni siko ke bango ne batongaka bato voilà comprendre wata ko fana ya yebi mamtema bango wana omoni oyo loba omoni o loba ke yekuta nzima ke ye nani o fali alimongo atonga ka batu mais abimisa sko ba portrait na ye po ye mo sa lokolo loba te mais abimisa sko ba portrait ne on dirait nga sko na tonga ka batu na tonga ba faire na tonga effectivement sko ba sona ye bima moni sko ba sona ye et affecter les sous do nga nzambe na tonga batu mingi e bomanga sko yo confirmant que to fanda na loba kombone non wana Karine Mutaloba ngaloba nanga makambo tu polele za Karine Mutu abeta lisolo ya bongo mais héritier pas répondre na yete voilà on attend on a été que na un artiste songolo pakala na beta o fali o monia faire alekio et na ba domaine nga tinga za ram salande sala musala musalande za ram c'est pas nga musala ka ndeza musala et na ndena misiba na salicite nga we batu musuba olala te ta ba olala te pe na ba olala te pe na po ba mona na ba grand ngolo mais na ba internet siko ba talaka Cynthia komi madame la patrona biso kaka Tracy tindelanga caméra Tracy nano ekotite Tracy nakozwa $100 nanga jour nini fin du mois yango Tracy $100 nango kofuta nga jour nini Tracy ngai obi ko sauter pena betape ya minene nga na sauta déjà kala o moni so en place faut otala rasiko ndenge ni jezo betela faut coacher nan ba lendele ba bino yebi pena ke mbongo ya boye kenda boye en tout cas merci on a ninga bampaka voilà pour ça que ma basi ba na internet mutanga l'action zati à part Christelle Mamou ye un mon na refleurer pour batunyo so ba finga ba leka epana ya ngandelo kwa
pont bat ba fingela mais arane une bonne fille Christine Mamuta ça peut site na ya monene ana vala yekuta ebisinga ke y aura définition yekuta singa faut ba 5 tournages yokutu na ebi na ngado mutu tout a ebi déjà que capable nda ko ponga on dirait na deuxième moitié parce qu'on a ndenge ya TV na moitié di bosso il y a di bosso à ça la site na ndenge TV pena depuis mamba TV parce que tala ba retomber donc ils appellent mamila la na cop mo bo benga yako chana lokoko ele kinanga sinta yo ndo za na internet kuna yako chela ngana parce que elangi na ngosko ya ngwana le beti le sola bien na ba finyo so pena ba sala na TV. Donc il y a un numéro 1 au fungoli. Ngal penande numéro 1. Sko elengi nango ezaki muto ya sko ke ngane muna tinda kya fongola zate. Monde zalaka ti muta yo manga yondo ko chenga oloba hango jamais. Mais so za moi so muna ngamna tin ngamna ya na internet. Ngamna fungoli sa ka chaîne. Sko ya tourno no tala no nde no kendele pour no progresser pena. De ngana ebi savoir faire vraiment donc mundu ki za de analyse c'est rien. Mais on ebi sko ke ba bloquer nga page officiel il y a Facebook il peut y avoir via ba contre molema page pena 16 000 abonnés et ça nga passeport ça chaque jour faut ça vidéo et puis ils sont déjà connectés ils sont déjà monétisés zo niveau nga na ebete na bika ke via ça nga page et ça nga moko Facebook il peut la monétiser page officielle ba futela ngo pembo ba futela ngo yanga izaidi ba futela ngo diambo donc na ça le roi des fois na changa na ba vidéo na mika ba délire na OK mtazola ngo likonda azo rappel likonda mais quand ngo mona mbongo zo ya bo page pe ya bon ce qu'on a dit na combien na ba 16 000 donc et comptera ba j'aime et comptera ba commentaire et comptera na ba vidéo zo à niveau donc na boulonner des fois et puis ayoko ba mail ba ninzo rande moi zale nango ayo saisir ngo et tout na moni ke SP ça penda banguna nanga na ba meni ba champagne nga ba kainga page mais ça li pera bien pour ba bazo s'abonner ce que vitesse ya abonnement ya ninya ya ba vidéo puis mamiger la bouche pena donc azo la lati voilà c'est tu rapaché eza moment mo bobelisa mitwa batu maboma balobi Cynthia pena mwasi ya maele boye akio sangana na bana mitwe pola boye Cynthia otoyebela Cynthia mwasi ya valeur Cynthia pena femme de valeur mwasi ya kilo akio sangana na bakarinyo akio sangana na bajelo vraiment est-ce que les lozo pesa bato yo otongo déranger mitwa na moi raison na pesa ba raison kala tona comment que fingama ne na pesa bon parce raison parce que ngaza ibongo tenga ka kete Cynthia ka internet on va savoir non na internet tant osiko e comme que le quoi nazana ngana binoté et comme ko fi o mona do e bano leke na bi nzambe ba pekisanga ngana e baite ba pekisanga ngana e baite moni mona fa simba moto mais ça peut bien pour moni de na sali chaîne do na yebi de mam tout de salama parce que ngana okena au contre donc dans contredire ba fimbu pour fimbu e mo e ngana mo laisser aller parce que kuna mona bimali banda déontologie e bano za vraiment te menazana ba pilier na ngos dans za pena que n'est pas ken que n'est pas pacho que n'est pas ngasco madame non je et ça là il pega bien na denda pena pas bata internet on fona yeba buzz et ça la maradin ni te ba diaspora balinga ni fo vimbisa donc ça là non ka bien mais ils ara na regretta pena na regretta pena mais Cynthia ndengo zabo epe na ndimite ko pona mutorango ya ko engager pena site na poni déjà ça tantine mort à Paris il est on a publié quand ba mo ya senga to collaborer il pas bonoti ba histoire ba émission kuna ndo sala ba noli à Paris il pena ba sinta ngala nga homi engagé nga ponga na homi lo wa Chabani records question na engagé qui epé a fi moi outi Moscou ayebi na ekutute o batonji v o ken piana ayebi na emutute il pena za faire ngam na ndo tinde ce qu'on a ndo l'accès il pena engagé et puis caméraman na caméraman ni balé puis na monteur nanga esili donc coordonnatrice na biso azali caissière na biso azado mamu tout est structuré soki sikoyo ndeko na biso Tracy abengani peut-être Jaël Ishona Karine abino à partir à lobo ça repa na ngate tenga ngana tunika rapo baza bato message na bango soki ba peut-être rosengo boulot ba peut-être na demande d'emploi réponse ne kozani non boya Norboya wana pena don Norboya na ndima na za pena mabe Norboya na olinga te pe bana no ndeni ba oyate donc on lance un message que Karine na Jaël donc soki ba bengani bango Patrice c'est pas no donc ba me kotia likolote Ken Piana pardon hein tika Jaël place à Vandier au moins na otanga kombo na au moins
mais tika e pena place avandi ma bolé na yo pe te alors ça estimba te donc j'ai moi ça va ko ndima mais yena bino ke na tena ninga ko tanga ba komona ba parce que ba mo ba ta poto ba bisanga otanga komone poani poni fa finga na mama no na mwana mais to sona na biso esila na ngo eleka na ngo mais na za su na ninga su ko tanga ba komba ba tutu moninga na makambo ezaka so tangi bo pesi likambo lobi omona ba basali ba télé réalité ba émission omoni photo lukaka ba to yamba faut pas télé réalité so eleki na site monotonie mo ba vie comme okita omoni ba to ba ebika ke okene ka ozi caméra ce qui n'est ni comment ça sonne et l'eau est sous bon journaliste a mérité ka ba télé réalité vraiment on a ba mbolo ba journaliste écoute ana pour ça écoute télé réalité on du mingité et ça moi des fois ça amoni pour ane zanet yo ki ma musala na yo comme okota na musala ba sans souci na ba venga dios maboke ngalema wana penado maboke wana foluka ba président Caleb mais est-ce que terrain musala nde foti que la biso pona na komela déjà batou et puis ba grand ngolo et biganga ninga ba grand ngolo de ba retrouver ba okuna ya aucune force serait sentir pour niveau mbongo nde matara non matara pena voilà mais tout le monde obéti c'était pour na ba télé réalité c'est comme si je na ko makasi bato ba sala ba télé réalité te faut basala la musala et je na ngate mais je na bana poto bana besoin na ngoti bana besoin ba na kingasa ni ndeni nzeleza lipe kitaki omoni lipe kitaki elo ni salama et puis ba jeune fille ko mikolo elo ni crise ni ezana ba jeune fille ba garçon poto ba ya ko escroquer biso ba na ba dévaliser et puis ba ngoti aide ana ba dikola et puis que on en peut sa fille on a ma tête donc ba réalité moi bon te réalité ça sens to la sa chambre ça de bain cuisine donc mutazana ndi banda et déjà kende a vivre donc facilement ko salo mabe eza bien te photo bosaka omoni ko fanda te bando laksa nzoto bando laksa soki ndenge ninyo bando laksa omoni ba Kim Kardashian ata basala ba télé réalité omoni ba beta lisuru ba OK pe musala voilà mon télé réalité so ngo sala bien tala sko ba wana OK musala régime lambeza et puis ba Kim en chambre ba filma na chambre te posa trop intime pour na bango so omoni mama Kim na chambre mona seconde ka bimi di banda ki na cuisine mais ça te ke oye wana o s'installer sonde nini te mais webike mutu msupe azala nendo kina buta pumbwaka donc chambre na epo ba filma ngwa mona ngope lokote po ya mesa na via ko pumbwe na butu o tu botele na moi ana dope ya ko exposer ngo mutu nyoso mona est-ce que vous reconnaître ate oui et bon ya solo pena ko mais ndenye bike bato beba mo internet na yebi na fanda na bato ebele na butu so ekomi ine donc ya ça kei dans ça pombo na ye ozomona teke ozolo babiloko bongo ezo gêner pe bato mususu po mais gêner bango et gêner po batiki za conseil atato seka na biso mais za conseil pour ba jeune fille po ebele bo bala te nesinga na bala mariage pour alliance po mikolo ba proposer ngo trop mais non se concentrer dans nous les femmes comme on a moins 2 ans de monde a qui est indesco on a commis après et puis Capache Airbag TV et progresser mais ba de belé bo balate pour arrêter tout le monde bat déjà mi ba déjà balinga basi ba finga raté biso siko na internet 95% ba fi ba finga kaka mais ça pe na ndeko na bino pe ya fimo boye ya zwa président wera na président Faline ti ba camarade na ye ya finga bango chaque jour bongo conseil moko sale maraté entre bino ba basi mo réunion que non bo pe sandeko na moi si pe conseil tela président wera makambo ebela sa na musique Fali makambo ebela zo sa na musique Kofiolo mide makambo ya minene zo sa na musique mais bozo mona te ke azo bebisa image ya musa na bino te ami bebisela omoni mudna mutaka na éducation anda kuna ye na otolanda émission papi na atala kuna biso o tutu kaluji otali yango voilà na otala ye alobi ke omoni tonga na boaka tona ndo sa ba cri nanga ndo sa ba cri en faveur ya papa biso na mama biso ezali pona batali banda te tala niveau ya réflexion mukolo abi pona otomba otuna ka mwana nani Olinje fali pa bisanga o de une émission mon so finga lo ya pa non mabne zo bima ezara bon zo reflecter ma mo sala mais batumso mona batumso ba changer ba za facilité au changer mais batumso ba inchangeable d'ailleurs mona mon déjà so ke ngana lia ha wana so na fingi c'est que o za pena na habiter o za lo ngando oyo bon ngando zo la ngando zo no ngando non nati ngando mais non
ngando oyo po ngando so ebiseke ngando tika nyama makila wana esili ngando na muto omela donc c'est que so changer te se wanga batu su bana ba internet baka bangando obike ba leader wana pe bazana basi na bango eshoka pe basi na bango basi tala sko combien de bateaux à bongisa ba vie na bango combien de bateaux à mema na poto combien de bateaux ferry amimanga na poto amimanga ba pays Afrique o biso taka biso to wela ba Lubumbashi tala na niveau mais ba marque uzi ba passeport etonda ba sekara biso biso pena to mi benga ba journaliste des garçons no tangi passeport netonda na onte pardon te wana pena etonda te etonda te côté wana pena côté wana pete nazandika na ete mais passeport nende za etonda te etonda be 50 na 3 etonda nani susu papa la biso di badiata etonda bakendaka ba voyagera air nyonso au contredire ngate mes journalistes au mona kake moi 5 fois mo boya ko kangisa te so za na orchestre ne bonde ba mukolo orchestre no futelo na ba réalité za wana yo bi ngana solo na bato orchestre tout na ba open tia mukoko li na solo na bango sko mikolo pena po mona pena ke leader pena futelo pena billet pena ato sala na kati orchestre ya li soute po conjoncture mboko so moni muta stopper asimbi frère mais yeba pena ke likambo eza pena ya chauffement mais Cynthia yo c'est comme so changer te ozaka na taille to ebeli ozandengo zalaka ezala nini juste secret non en fait nanga romela bimela te puis na respecter un régime alimentaire nanga poto mona ba film so bozala ka taille ndenge moko lelo ba vimbi mabundi na niveau moko impossible na vite so ko sala ba remarque te non ça la ba remarque mais moni batu mususu moni eza batu mususu bakosa make tant mona ki azande ngaza na mona ka yende bongote il faut changer et puis eza na ba batu mususu bazaka ndinga na biso moni ba pesa biso ba mate ya bien te il faut za so sur na yote basinga fo yinda pozonga poza ozo baby sa ofuti na sepela no so na monio na mona net ser na Angel Muswahili yazala kaka naturel voilà sko abeta ke lo mo boy o ba kebisa ken piana sko elenge roza sko na famille omoni mutu omoni yo osala no balwenge moza sko na famille et puis bien éduqué ser a lo ba mo fingate voilà éducation pena po yeba kanisa ke sonde ni abeta ngo sko jean mo ser no tout ça no makizeme po on dirait babuta il faut se rendre pas naïf. Voilà, en tout cas félicitations hein, dans mon niveau. Mais c'est comme si apparemment c'est comme si cette fois-ci Cynthia au Seliki aux aneti na maison mo rezo bimiselo biloko po ozo bimisela so ba nouveauté mo donc na ebate. Ngasko na rada modéliste na linga forme ya liboma. La preuve en est qu'il na poule de la mort. Via tindanga atikanga pena na meilleure chanson Papa Wemba. Tara ti Papa Wemba kufa on t'a remplacé ti jusqu'à là na forme azate. Ba vraiment da chante ba mekana bango mais au monde na papa pena mona pena po Papa Wemba pour ce cola qui est. Mais au monde pena li papa kenango OK moi campagne au monde pena li polo mo vie bon. On a vu afandi na kilote mais kilote mo très suspect. Oh ba papa boende Papa Wemba po na zo pena ta on va na papa pena papa mutu siko na lo bango ti siko muto a convaincre ngai na papa ati mais ce que papa yembanga voilà o kani très chéri que ezali tirage au sort nzembo trésor ngando ce ko bohanga na site ya kapashi Congo web donc papa donc papa no esanga lo ba je yo penane na boakeli yo penza o comme mutu makasi papa avait beaucoup faza parce que yango mona page na biso j'ai la bouche à 100 ans niveau na kendana nango ponga pena ko utano poto pena 10 fibo uti poto boye menga pena so na koti pena place no za faut bo sentir pena que alors c'est chakapashi to komi na biso vraiment na suka na lingana tuna question moko na yoka kaka na masolo balobi makambo BCB jokenda te pourquoi vie beaucoup papa chéri aza parce que papa chéri na ranene na zana ba fali parce qu'on a dosé moi mokie po omoni voyage na ya Gabon na ba to ko betanga ndika mo ken salenga passe place papa chéri aza na sur minute ana concert on dira zombie tala ba senga na tonga JB ton na bana na fali na Gabon na tonga JB ozomona dimension ya moté ya mabia batu yo tonga JB ba binga na tonga JB ngana to na ebite na lobaki nini
likambo ezalaki ndenge nini ekendaki ndenge nini ezonga ndenge nini parceque yango moni baartiste na biso bazalaka na mwa bacrise zela oyebi ke kotonga mpe ezalaka badifférent neti nga na boduga totonga na biso JB r tozali na Angola tobeta lisolo tobi ndako ya JB wana eza na piscine moko impossible nana alobi na kota na nga bandako ya balider mais o sentir pena ke non papa chéri abatama o sentir pena bakar eza na palewa donc totonga siko JB na ndenge ya bien ya koinvente piscine moko badécora versage abi papa chéri wana vient na nga ya katinga mpe na bi papa chéri vraiment aza moto mbongo pena abatama bon nayebi te na sens oyo bakolobela yo nde eza wana na loba eloko te ke na fandi pena na artiste monsongolo mpo papa chéri avie na nga lelo te ya kala ke alingaki epe matanga avie na biso moko na bandali boye oyo akufaka wana baja voilà ke babengi pena donc sega bengi na Cynthia papa chéri photo kende matanga ba 4h du matin doso devient na nga ya kala ke so amoni nga na jobo e na ebi yo na papa chéri papa mikolo ba ma wela na mona ba wela papa chéri mais ba ebi esko bien te mais ba biso sko to ebi na JB piano aza vie na nga na moni mo faute ka tamo eza lo ba faire na tika tamo ye mona asir à comprendre pour à comprendre ba vie pena ba comprendre que bon na petit na biso sko donc on a micro on voyage te pour na concentrer na site nanga au mon nanga na papa chéri question par curiosité balobi internet ma meilleure émission ma meilleure émission ya JB Zarayanga on a pena na kati pena select ma meilleure émission ya JB ozobanga te biloko loba tona lobby o à part ba mami hein mais ba meilleure émission quelle o lekinga na émission na JBT yo ça la polémique comprendre que ba meilleure émission pena au moni pena muta fandi JB pena o milobela pena mamna pena na série yanga meilleure émission za yo mais toki ba Karine Mokonzi kuna batu yo monelaka Karine na Jaël mais côté à BCBG Bibi Kapinga Chayo pena coincima donc 0 mètre donc 100 mètres okoko takunate donc Bibi ndeka la selfie yoko karateka Bibi Kapinga te exacte que so moni ba comme mo ya ba lubezo sangana c'est que il faut bazara ba on sur place moko te za bon te jibe mpia na zara kuna mamwana te que au journée c'est na été biso to ebikara Mosaka na Roger Ngandu le reste pena en tout cas papa tu peux pas zakuna te wana mam na bango na so sa mam na eme ngana ebi jibe na iso pena ke na lo bango pena na yebi na papa chéri ba caprice na ba mutu peut-être l'homme so ka salwa ba okumisa oningo okumisa e wana l'homme so c'est pas na honte on c'est pas na e ba on ba linga moni ba jour na pesa pena moi secret ba mission na biso ba linga sko ba to wanga moni jibe place afani so moni ke kapasha ke na mo gabom me pizza wana mikolo obike pizza wana na mona yena obike kapashi yo pena batala so ga yo ke tsari nini so ke moi gabon bani et ça le bien moi lubumbashi na wata pour wata miko petit papa chéri et moi ba so bani obike kapashi bola petit nga sale saucette boyo kate yo chola moto asali saucette ba fongwama papa chasali site et puis petit na beta ka forme est-ce que ta papa chéri ebi kenga pena kota na blague te po mo konza ba yoji wana tout ce que vous avez fait mo calculer que abimate te pona mona na nous Bibi place à jouer avion te que na kena mboka peut-être ezaka bon peut-être on masque ozo bois que la nora Bibi Kapinga te na niveau wana te na niveau wana te oboa que la sou batu ken tika ba kombo batu na pesa makambo ero yo moni mutu so azali kambo sala te azo tana e azimi micro comme loba ande déjà ba loba ka hypocrite arabo moni na benda na ba ba click wana nyoso na benda na homa bien pour mutu mam na jusque là zate et ezaka ba surprise so ba la ba la mutu so comme internet ne ba yebi mais abo e pena to liara te ngaba école de judaïsme on a ningango le souté na comprendre te na so la gana très bien na so la gana Bibi très bien mais en coulisses c'est comme si boza la rapena très bien en dehors il y a caméra boza la rapena na ba ranking te entre bino imbal mais devant caméra bondi mama te pon to ça na ranking te ndeni non en dehors il y a caméra ça c'est comme si vous avez un problème mon côté mais na caméra boy la émission fille on a celle là
Ouais, nalanda ba yango na aloba. Équipe oya komana yo Yolanda ngote. Équipe oya no pekisa ngai. Ano linga même pas. Tu es une fille intelligente. Tu es instruit. Comment tu peux te rabaisser mon taïb sans le wan lo ya zati. Mais na retrouver ce que or que ba vie za rebelle. Tonga na benda na rabo. Mais na mona ba retomber. Te même qu'il faut faire attention hein. Mutu so ka sa lingo alinga te photos za vrai. Et puis ba fille faut ba kebara. Faut ba kebara pour ba derem musunga na mona vina ke ba fando ebi ke o ambanda o bilo comment na ebi ke vraiment boy vient à salle tournoi a joué au grand équipe nationale à côté par en équipe nationale à côté par le équipe non vient na biso pe to boire trop vient nga sko na stopa na nga ko boire vient na Jimmy Belau yo yebi vient na Jimmy Belau Jimmy Belau après si pena Rafine tumba grand apandi Rafine mutu te vient na ka ki Jimmy akenda Kenya mais Jimmy makambo na moni Rafine na sala na chambre na comprendre ngo pété il faut expliquer nga bien oh yosko dollar wala yozo ra plus ngazo na plus mais makambo Jimmy asali Rafine na kati ya chambre na yebi te apese liboma vertige azuba dollar mo bi ke fe na so Jimmy pe batebele baza boye pe na loenge ba no boye mais ngana na liate mo na lobeleza te Jimmy Belau non, si on s'intéresse à ok, donc Jimmy Belau, tu es suite, c'est pas Ken Piana. Pour ça, quand tu as la GB, c'est que Mamboza. Bon, junior, ma ouais. Ye pena, ye. Tala ba ngana mona na sona na junior na WhatsApp 2 fois car. Après wana na yo mona po yenda a sollicitanga kama kenena Robinho ye pena na ebisa pena Paolo na besoin mona Cynthia après wana na mona ka ke o yo sengi jino do ba miselanga lo mona comprendre ngote na la chamba la moko mais non ya bisa ko négliger parce que nano na mona na nga patron te azalaka na budget azana société à avion en tout cas boss de boss junior Mawete full boss patron de patron junior Mawete en tout cas nazo confirmé avec Fox Angel Moussoeli makizembe ko contredire te Papi Kelly vérifier qui sombe bo contredire te dans Nathalie Neymar dans Miami yo yebi donc ici tu as pas si te comme na biso na suka je pense ngana azala mutali boso que si tu sois bandit vraiment l'émission serait sincère pas linga bonga filmu après benga suskuna oyokite mais si ça les gars qui parlent yo pe ya yo j'adore yo na mokonza bilo wana non au défilé non ezanango ba retomber car ezanango internet to tambola ndenge internet yango zo tambola zo banga bagyo te zango pelo bonte alors si tu as pas si to komi na so na suka adel joko bagu danger landi biso ngana zo peso kaka courage belé ndengo tambola ko bunda pona ba site mususu la kisa force wana siko na site na mo yoko na yebeza osimba déjà tout batu no ko engager wana so que sengia ya ponga pende na boy na za obligé ya otia déjà point na makambo on a déjà fini na ma lobby on ça no émission et puis on tinde pe pas fini so o dem sto so la raté ngana on peut s'appeler les numéros que de benga na fio to so la raté mais yo on a problème n'était ça na émission au mona ke ba on nyoso ba so la na ngate ona baba no le kana ba bien on dit que eza idée bien est-ce que ba no finga te ranking te o mère na yo sondente kuneza te kuna censure pena au lobby comme on est émission na lobby mais na fingite voilà exemple ngando poto binga to bite ke muto ngando mais to bite ngando da yo kate voilà comprendre mais au mona ba reto mais comme muto muso boye ndenga na stadi na boye sans ko finga moi ko batu muso ba na bilamba te mais moi ko ndeto kenda ngo comprendre et to l'accepte na ke batu muso ba na bilamba te muso ba na bilamba wana eza na normal to fingite mais mona muto susu fo musisa kingo bima musisa muto bima fo finga moninga biso ko ngasko na rabongo te ngasko ke di lobara to muna na maloba mais na malobi capable airbag toza toujours simanango na habité ngana otikelo micro omeka koloba je pense que nga déjà na s'accrocher na s'abonner déjà awa bandeko nyonso o bolanda biso surtout biso ba abonné à Fimbu na Fimbu
ba abonné à Fimbo na Fimbo, ba tuto bozo occasion Orlando biso na Fimbo, bo s'abonner massivement, bo s'abonner massivement, bozo mona bino moko. Donc ndeko na biso Cynthia Kapashi afungoli chaîne, Cynthia za parmi batu ya tongo o ba s'abonner na Fimbo. En tout cas na osenga bandeko pe ya Fimbo, bo s'abonner na Kapashi Airbag TV o bozomona et ko sala biso toujours bien atikeli au micro moi liloba moko par rapport ya bandeko ba Orlando biso pona ko s'abonner na site Nicolas ba bisinga aussi tambola na micro no mo ndeba poizo ezali mais ya ken piana na nango confiance quoi. Merci en tout cas ba onyo so balandi biso so to choqué bino bolimbisa biso po Fimbo linga boya moi ma grimace moi chauffer moi ningisa moi lokito ezala ken piana na ki awa pona bana oleka lisute mais naza obligé oleka pona site nanga sika Kapashi Airbag TV wana to yamba batutu ba inemi nanga wana soi-disant ba mimoni sa binemi nanga donc to retrouver sauf na bo abasa solo pena boye na Kapashi Airbag TV po ngana na ba site nyoso ngana banga te o pe alingi pena ya donc voilà na partager des émissions na moko na partager na senga batu ba s'abonner lelo na moni oza na 449 abonnés siko ngai na oyebisa yo lobi soki to la moki okoma na 800 tant ndenge na osala lo partage émission moko lobi soki to la moki so komi na 800 te lobanga ite voilà nazokota nakota na batrio nanga nakota kaka na batrio nanga place naotinda place moko ya 250 personnes. Oh, zela on va rendre boya. Zela. Zela. Bon, ngape mutalagi sanga makambo ebele Homo Fortis Homo Fortis. Masalo émission te Homo Fortis a petit na ngai. A petit na nga batavara na bibi kapinga wana petit na nga kati. Ngamo na beta transfert pa bibi. Homo Fortis. Olingi pe bakombo ba émission no point. Te Homo Fortis aza petit na nga alaxanga makambo ebele internet. Mwana na kwa bosa ne taza mo ba logs. Moni awa zela natindi awa boye nasenga bango bo sa iso nde ba ososolo aba yango comme na onde grenade non komara mais ça va bien, ça va bien. Il faut l'accent va bloquer tout va. Non, l'accent vraiment et ça va bien. Donc ndenge zaboy. Ah raté déjà ndenge zaboy et qui déjà ebimela 250 personnes. Mon bateau nyon sozo mona ah. Déjà bazui bazo même message on a tindi na émission. Mais est-ce qu'on peut l'accent ndeni mokombo chara boy. Non, la dande zabo to vidéo neto vidéo na so émission boy na la so ba secret belé. Ko ya ngwana sko da ngabampaka. Merci pena ba obalingi balandi biso elengi sko ya ponga ba biba akakala bampaka. Akakala bampaka sko elengi bampaka nde yango. Tendo la sera ilo na bolingo. Voilà, merci beaucoup Cynthia Kapashi. Moi je pense bandeko tu ya Fimbo na Fimbo bo s'abonner vraiment massivement et vous ça la biso bien. Merci. Ba courage et belé. Voilà. Bye bye. Alda